Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Ya chef d'esprit bibe ba yaka na ye mobile pa linga ba bibala mikusi basa mikusi ete alinga kina ye eza ngo makambo akati asabali na ye alinga na ye mais eza ngo makambo akati eseleka mobile ko ya pa na yo yo sali fier nga sel na fierté ba balinga yi yasu masolo obeta te ano suma so ipare bébé azali na soki na mobile na ye moko boy akaka boy azano ape mwana mukie après on te conseil teke sala boy pe sala boy azate comprendre oui on a kaya papa magia a traitant a réaction les guides soit les guides expliquer ça dit na skala boy ba baby ayebi na ye mais c'est normal à bali moi si mususu il faut lo babongo mais là on ça salinga ka pasika ko lo bango souté papa ko le kaso émission te zwata na libala na yo concentre toi na pote concentrer moi na bino bobota bana na bio so bobota 100 ka bino. C'est pendant que tu as un baby qui toko. Tu as une photo ngo? Na monaki. Ce que ça pendant baby. Aza bien. Moi mona moi sina luli mutu ndengo bo ba mi bal. Ce que ça y petit nango za bien. Ça grave. Ngaba publier na question na soutien. Joto ki toko. Tulinga no bongo. Et talinga tembo publier nga pourquoi? Nga na osoko na piso ke la nango publier nga. Publier? Bona ko wanga na nzoto na ke wanga nango. Na komi Pierre. Ok, on est là. Parce que yo ndeza ndongona Gabriel là tali puta là tali bien jour matanga. Non, t'as nga robe. Tatou robomba, mna robomba. Ba di kama tatou na kata liboko. Oh, na kata liboko. Oh, na kata liboko. Non, yo sepela o mona ke ngana komi liboko kata na, o benga na film. Oh, na kata liboko te, na tonga robe na nga soki awa na otia, soki awa na otia, soki senga na otia, mais na lati robe. Voilà, bonjour, bonsoir, la Nabiso ya Congo Liziba TV, Valandia Kevin et Panda le Ketou. Autrement dit, les mannequins de Kinshasa, mon Paris Sango ya Solo. Nessa Gibino, YouTube, pour les abakolo nango, les abakonzi nango, les abakamango. Le gros tamboulera toujours l'actualité. Nabi que séance au semaine au plus, non, plus 4 artistes et comédiens parce que nous avons les lana bango, parce que nous avons rappelé na masolo na bango kaka nenge ezalaka. Yango na esibino ngandi on a bino Kevin et Panda tout ça toujours musala, toujours bien. On a fait vraiment bateau à ce qui parle dans le roi, il y a papier le roi la carte limitée formule ya souka bilanga héros babina kati ya gouvernement za vraiment na kati ya gouvernement nango to moni bongo José Ndombe Showman to moni José Ndombe Showman premier ministre Junior Musuku prêté HPR do na pesi bino mabote misika bozali pe maramu toujours ezangi toko lelo nazana artiste na biso c'est ma première fois na yambe na ba émission nanga yambe parce que baza matanga to sur la moquette toujours na elle s'appelle ya Gabriel na ko pesi mbote mes condoléances na merci pareillement. Ouais, dans les bons. L'autre, ça nous parle de la première fois dans la Yambayo, parce que l'ingra très collectif dans l'émission, mais la bonne santé. Santé bien, Zamba Osunga. Mouké. Toujours ça, on matin, on a tout eu un Gabi, relation nous allons faire un maman Mindondo. Vraiment, on a Cernanga ma casse, il est question. Donc, Sangwa malade, il est maman ça Bella, n'a pas quitté Azaki Bella épée. Mais akomaki na ye bien tozalaki na ye tout ça sango mbala moko lalika boyo la mukaboyo mindondo akufi wana zaki ya na ngai vraiment ya makasi donc mindondo ngako ke na ndaku na ye na sali 3 jours na sali 4 jours une semaine naza na ndaku na ye na sali nyonso na sisi pe abenga na ngate ngamo so na lembi na simdia na kei donc ya mo malamu azaki vraiment neto na contrat na Académie des Stars Internationales ozoma soka zo koto na scène azo bercer yo le quoi mundele donc azaki le quoi mundele soka commis scénario na ye soka zo sala film na ye azo bercer yo les ozo koto na scène donc vraiment ils a passé koloka kia so anja tiki biso amadi moko amukie donc passe. Oui, ça dit que nous avons un monde tout coup va artiste sur la coufi et où mériter n'a dit que 3 mois coquille et où mériter ezaka makambo nzambe les questions que ebile to sala te nzambe la permettre que ezala bon parce que azalaki azaki makasi azalaki na nini na oyo na babenga ngone nini na protocole ezaka chef wa protocole na matanga nyonso azalaki bien normal. Il découle tout ce qui est aux Alandais. Alors, il y a le problème dans le côté. Et l'autre côté, non. 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 Il y a un problème à mon touté.
les alaka liboko nzoka nde kokene mobimba yango wana donc akina problème mutu te na problème mutu te babi ke na matanga babi ke ndeti yo tobuni ba tatouage ba sexy boy babi ba pekisi mambu ya sexy ba pekisi bilata ndeti kabila bi kozala te osuki kisuki na yo bendi eza posko yo tozo bati kabila ngo suki lo wapi kamuna no ya matanga nana bon lokwa balobi bongo toza na toi to respecter bango salongo bakufeli lokwa balingi to ela mutu na bango bongo to respecter kaka mais asonja yakine mutu azotani bilo mi pousse père moko patalo sexy pe po na nzoto kitoko azolata na ye bakabelo na ye na mutu propre azalaki nde propre yata na ndaku na ye propre alinga mona salité te donc azalaki vraiment propre donc bon to ça kande bango balobi to ana choité ozo na choité mais bino boza to ya ba problème ebele bino boyo kana ka test que boyo kana za pe na matanga ngo parce que ka o ba sali boye ko biso lingi boye ka ko makamozo le kana ndenge bon ka bino bana lemba bino bana lemba boponi na bino lemba bosa ba réunion na bino botika maputa na bino te babani makambuti ba ta comédie muso lemba basali o kabuti bango na yo pe mona lemba na modèle ba ya modèle bango nyoso bakalunga bango tout bango tu ba mayo bango tu ba sompe liputa na bango ba osape makambu na bango na ndenge na bango mais biso so tolela ka ye lokwa zaki mona lemba ba poni ba honorer na ndenge na bango et un peu problème te to kuta na kapso surtout na martyr mais ba réunion bazanga ba réunion na bango ba cotisation na bango na ndenge bango ba sepeleli azaka te bino montagne organise bon to ke yo kango lelo so ba kate so montagne ni so kinini to ke yo kango lelo ko yo ndeza to mona Gabriel wala tali puta wala tali bien jour matanga non ta nga robe tatou robomba mna so bomba ba kama tatou na kata liboko na kata liboko na kata liboko non yo sepela o mona kenga na komi liboko ekatana o benga na fil na kata liboko te na tonga robe nanga soki awa na otia so esenga na otia mais na lati robe voilà déjà to yi programme qui est maintenant jour matin na kata liboko on va se bien l'indité te no kata te no la tela mana ngata to jezo mona na nga même na église na so ba ebinga ta je mona na ba ebi na zaka hypocrite te ba ebi ba mona na TV na ba tatouage na ba persil na style ba boko ta siko te ba boya te na kota si comme on dit de la vie assis il y a mon ex aigle noir ma vie nous a vite fait toujours les là tu vas au côté mon bébé parce que toza matanga parce que mon bébé là ko lobana ezale mais ayi to kala mo matanga moi to côté mo musu vraiment ezate mais ezala bien si ko bino aboza ba bi to matanga boza ka par ka to biso boza resika moko ba bi ka ba yo kana raté et barata ko za mingi na yo peut-être bino boso sa ba misu sote non d'ailleurs ndenge za boliwa ya Solange to bangi nzambe oui on comprend bato nyonso bakomika bazolela tomonanaka totika mabe tosala malamu tout le monde eleleli na ye yango wana c'est que mutu nyonso asali nini a comprendre okoza na mutu lelo lobi okati okei nga na kotikala na pasi parce que nazolaki na yo te malgré nazolela na kolela yango eza ke yo kei tosololaka te mabe nga nasolola nanga na mutu nyonso nasilika nanga pampamba nazala mpe mutu mangala mabe mais soki ekei soki keke iso na moni ozoseka te na oya mpenza leke tu ni nango eselekaki nga azaka bongo na wana enemi na mutu te Voilà, c'est évidemment que tu as secret à Gabriel Zarani, toujours, vous voyez qu'il va te dire au banana, c'est 100% d'artistes, 80% moi, on a bazali, moi, 3. Il va bien, on va toujours dans le film. Pour un exemple, il y a des autres va ça là, c'est bouja, bébé, tout le monde a bamoté, mais le film, il y a sur moi, on a raté internet, na sera C2A, qui na sera YouTube, et ça non, ni nango. Et ça m'a comme Nzambe. Les que tu, au moins, ça, même au niveau salaire. Soro memiango kaka ke. Nakena ndako moko beba sokolanga otikali wana donc à tout le moment mutu wana azana besoin kosakana na yo aosakana na yo à tout moment mutu wana bina bendo eloko aobenda yo mais biso lokwa tosambelaka nzambe ya bolia au mère bonnois la nouvelle alliance donc moyen na katane ya te est impossible lobanga mona voyager ke mukelo wana na zate so na zate mikolo wana na voyager au monde ngate mais so na za Nazongika Gabriel, vraiment je suis Gabriel. Je suis vraiment Gabriel pendant toute la rango tolo. Toute la rango congoté tolo.
oza vraiment Gabriel mais ozo rappelle toi ko ba scénario na yo mingi on a écrit par Gabriel film de Gabriel ezalaka makasi pe ebetaka na bike moi problème le cas là déjà les qui na ngobi ke bo limbisana boyo kana déjà déjà bien mais le film on a mais on a déjà boyo kana bo so bende ko no si loko bien kina ba film était moi problème ngo ezala kaka mupesha nde na okoma kutu film boyo na tieye na okoma film mo mobali ya butu mupesha azali problème te moi ezala ngo en tout cas moi na malamu avandi sanga na matanga ba misu ba kenda balala te irsi la donc tozana soka batu koswana ta bobota mtata mo mama mo koswana mabena ngane na lingana te muta budenga so budinga tuka funa bengo na de émission ngoni problème ezalaki wana feka budenga ngana kosuka kana émission mais yango pesa courage de monde so mama mutuka ozanga beto oh tango wana ngaza na oh ngata ngona kutu nazam ndendo to swana ki kutu nazaki na nini na Fortunaire na Angola na kina Fortunaire baye kosombela nga oyo balisinga bimana ngo Congo ndengo yekola kokumba ndengo ko tuta o nde beba mais na lona na tambo na Fortunaire na tambo na oyo Fabi Mosa Dumba Mosa Ondoki Mosa Butu mobali ya Butu ezoya mama na film to bina biso kumkebe to zokita mukebe oso na bina beta ngo yo scénariste ba ko komela ngango soko lingo pesi mbona saleli yango okomona makambo yo ndo tosola na masola mabe asola bien to so sanga ko ngona mukie OK ngasi na niati écriture mama na film ngasa na raté te yo déjà na moni kotana déjà c'est ngasa na raté ko mona lelo bano bazoya lelo boya basi na mibali bitumba a guerre ko swana et ça la bino ndeni babi ke les bocha bino mala l'aise bozo kokate ngeta linga te baswana bango boso mutani ngo swana yangani baswana bango eloko eli koswanisa bango mutamta luka vitesse na ndenge na ye tant mutamta luka vitesse azomo leko tala bomoni ke ye kuna comme na vitesse kanda wana sikoyo collègue aza camarade noté collègue olingo matate ya kita ça je te le dis collègue olinga te yo kita ye ya mata camarade na yo luka na ba obo kola na bango susu to sala relation na yo côté mususu oyo bosala musala moko te on comprend oyo bosala musala moko leke akolinga te yo mata ye ya kita de wando sala ka ba guerre unakweza kaka ma copine lero okende ayena ndako no ba yibi eloko na yo akena ngona ndako nganga neti biso ba Gabriel basala biso ngo trop mais tellement nzoto ekangama moyen sala ya effet exact comprendre collègue aza camarade ya mutu te collègue bakoki pe koluka ona mutu moko asalelo likamoka munene mais collègue loko amoni ke loko ba salela yo ekosala ke ya kita yo mata akopia numéro na yo te ata boliaka bomela on comprend faut que mabano ba yele lo ba komba camarade ya makasi ya ndenge wana pourquoi ngaza dakana yana nga moko Nicole Bakata oyebi allo bien on peut na émission mbaki Nicole Bakata tina ba matonge ayebi po avana matonge trop ayebi tena yepe boy ayambinga pe epa mangwaou lelo so likambo esale passe ayepa nanga Gabriel tala na bine te memango boy senga pe likambo na senga bi Nicole tala te memango boy donc abi kena ka teti sepe ko ganga sepe ko loba penza ko loba mais na osala ngote na dozer esili donc bango bazwi ba ki camarade na bango ba komo mema ki camarade mobali na nga na pesi numéro na pa na ndeni soko za mayele zo tozo vivre lelo tozo kende tozo umela musala oyo po toza mayele soza mayele te ezaka problème sur problème. Voilà, tout ça m'a dit problème c'est problème. Si y a Moulex aigle noir na PC en mode zali chichi bola ski Papi le roi, ba ibana tu ya. Papi le roi. Carte illimitée. Formule asuka. Na boka ki ba na biso ba katara mabanga ngo yebisa yo karaté Papi le roi. Parce que faut yo ka bien faut soina José Ndombe Choma. José Ndombe ba pesa na boka pena José Ndombe Choma. Ya. HPR do. Ce qu'on a gouvernement mobimba ya Papi le roi. Non, pesa nga komba pena ya kaka ya José Ndombe. Choma, Junior Soukou, HPR do parce que gouvernement mobimba ya Papi le roi. Ya solo. Tout le monde chité muke muke na likabna biso. Mais oyebi osoza relation dina baleki no baby na Ariacho. Wana baba ba petit nanga baleki nanga. Na bon na lingaka bango.
namonaka bango baosala mosala na bango ariachu mpe abala na ye tomona na su te mais bebi tozalaka na ye oza mpe tard oparticipaka mpe na fete ya ariachu te nazali na voyage bongo ozalaka te te nazali te lelo nde mamikono na internet oyo ekomobima mpe baleki na émission explike biso nde bazalaki relation na mobali na ye papa Mike abi mama moto ayaka na ye alingisaka ye papa Mike varité mpe papa Mike wana kaka mama azwaka ye kolakisa ye bebi aboyi après lelo tomoni après une année de mariage tomoni baproblème bamakambo lelo susu ye makelele eloko ezosala bebi nga na bebi vraiment nazokondane yo wana tante akoki kosala émission obeta masolo wana mama Olive a camarade ya mutu te mama Olive aza mama na biso mama Olive alongoli bato na pasi akomisi bango lelo bebi mtalobi te bongo nani ariachu mta expliquer mama mutu ko bebi alobaki nini po ariachu a expliquer bebi bayambi na émission bayebise babike yo mobali moko mana ariachu mama mutu apesa bebi te makamona nayebi yango te wana mobali ya bato après lobi nango leka ariachu asala émission nde expliquer biso nde relation ebandaki bongo sikoyo papa biso so toyoka na biso yango mama Olive lokola alinga bonheur ya moto yo baye kopropose ngai yo nga na boyi bapesi ye moto mosusu andimi batikala bakende na bango basala vi na bango ariachu aza mwasi ya libala babali déjà na alliance akoki kozongaka lisusu te kolekaka na bémission kobetaka bamasolo ata kutu soki ayoki pa bafingi ye nga bafinga nga makasi naya na émission te na koloba na ngango nga afingama makasi donc naya na émission te na koloba ke bafingi nga boye ntele moto mosusu akofinga nga na te na na seki bakolege na bino ebele bafinga nga na makambo nga na Irsile na tala na nga na bona kozongisa réponse na seki na nga lelo nga na Irsile wana tokóma na biso bien on comprend donc ariachu bakokoba no finga na bango yeme conseil na opeso petite sœur na nga kolekaka so na bémission te parce que moto abali yo aza moto moko ya lipo ya poids ntango ozolekisaka ye baémission valeur esila yo mpe valeur ezokita loko osobali continue vi kaka ata soki lolo Gabriel afingaki yo koki mpe te continue ka vie po soki osali droit de réponse esa na ngelo te eza kaka ke non masolo ebetami ye asali balobi boye donc koki mpe su te nga kantia oninge bebi ne moto alobaki mabe ariachu d'esprit bebi bayaka na ye mobali mpe alingaka bibala mikusi basa mikusi te alingaki na ye eza yango makambo ya kati asabali na ye alingaka na ye mais eza yango makambo ya kati eseleka mobali akokoya mpa na yo yo sali fier nga sali nanga fierté babali ngai yasu masolo obeta te yango su masolo ipare bebi azali na soki na mobali na ye moko boye akrakaka boye aza no ape mwana moke ape na moto apesa conseil te ke sala boye pe sala boye aza te comprendre parce qu'on a quand ya papa Mike attiré tant ariachu aleki susu aleki expliquer ça dit nasikila koyeba bebi ayebi na ye mais c'est normal abali mwasi mosusu il faut aloba bongo mais eloko wana osala esalingaka mpasi kaka koloba yango su te papa akoleka so émission te zwa tano wana libala na yo concentre to wana po concentre mwana na bino bobota bana na biso bobota 100 ka bino boki mpe su makambo tenge nalekaki nzela oyo na eza le passé bongo su na kaya bebi kopesa bebi conseil nini ya oyo nadaka makambo yango ya vandi me makambo ezoyaka na bakombo na ye mais ezoya po aza kitoko aswanaki so na tendresse ezoya po aza kitoko se pena nzoto wana eza ya bebi ya kitoko omona ye foto yango namonaki soki eza pena bebi aza bien nga mwana mwasi na luli mutu ndenge abo bana mibali soki eza ye petit nango eza bien eza grave te nga bapiblianga na création ya soutien nzoto kitoko tolinga no bongo etalinga te boyo piblienga pourquoi nga na osokona nga na pisokela nango piblienga piblie bona ko wanga na nzoto nga na ke wanga nango nakomi Pierre oh tu repesa bango conseil nini likambo conseil na opesa bango yango na sina lobit nga alobaka na conseil ariachu na mobali na ye ba continuer vie na bango babosa na bebi bebi pe bosana na yo Mike continuer pe vie na yo luka na yo soko olingi libala luka mobali mosusu parce que yo raté na yo déjà mutu mosusu azwi na ye donc aza mwana moke bebe oza na mwana moke gwintar na yo sala vie na yo bosana masolo misusu ebele wana ya baboye ba histoire makambo ebele so moto aye kotuna lisolo ya Mike ata na émission kolinga ngo te c'est ça
conseil na pesa ngwana. Et tout là les sous de la montre mon porte fond le bata la maman la bouche autorisée car il y a mado ba ngi ba auto côté les sous. À côté les ba décider ba biké ils ont paraît les kabu ya tendresse na baby ndé outi aso mutu mo na kata na à lever. Oh. C'est ça non ninyango. Ba lever mado. Ba côté là qui na ndako. C'est vrai? Oui. Naïbi ten. Non, c'est pas bien, il paraît que c'est ba tendresse. Vous avez dit tendresse. Naïbi tendresse oui. Oh boy boy. Pour Anika ba ba camarade, on entend le bad. Ba camarade. Ba camarade belé belé. Net ngam na camarade te. Naïbi siot. Oui. Na camarade te. Camarade nanga ba auto vana na bango esika moko na matonge. Bangwani ba camarade nanga so na uti ndako nanga na ke kuna to vani to lemwa ntaba to meli to seke sili na zongi ndako. Oui. Camarade ya théâtre aza collègue nanga camarade nanga te. Ça va parce que yo mi ozala mingi na Nicole quand on tuna ki na mona réponse za ki moi ja et Nicole aza ya na yo ne kona masa na yo ya ni kwa wela ni na via. Na via? Basola te. Ana tuni yo. Nayebi nanga te. No yo konga pa no. Basola te. Mais ba tourner zamuna ba pesa na mbote. Ya rande ajida. Na mona via na Nicole so ba ye tournage. Eh mona mama bon tu dois benga mona mama. C'est que batakati. Voilà, tu vas acheter une chose avec ton zo kati vraiment yo. Tu vas ma kati taza matanga na mono seke belo elo bele to bombi kaka et la bien. Comment est-ce qu'on va faire tout na qui appelle sous la vie tout na Gabriel. Et que tu songi no leki. Ya suka kaka. Quoi ni babi yo la mina ba film à belle vie. Bon vie à te point. À belle vie. Na éviter. Na éviter même ngape miko pa belle vie na le katin. Peut-être rôle na ngezate. Obilo bofubo na ba chaîne, bokoma bofungola matoi. Ngana za Gabriel na za makamabe. Ba nyonso ba yebi ke Gabriel za makamabe. Mabe na nga mutu nyonso yebi ke Gabriel azalaka boy. Gabriel azalaka boy. Gabriel azalaka boy. Tango zaka na eloko te, olinganga nde nazalaki. Bona boy. Mais tango zui eloko, okomi kolandela ba défaut nanga. Ah, on peut ça exemple ba tunga. Te nazo pesa exemple ya non, nde toza peka boy. Oui. Tu comprends? Tango tozaki na mbongo te tozaki na so normal, to kufa so banzala. Tozaki na biso normal. Ba makbe na ngai ezako sekisa yo, mabe na ngai mwaka ay Gabriela. Mais to continuer fika nde tozalaka. Mais ceux qui comme aussi 100 francs, 200 francs, mabe na ngai comme koto na botebi. Non. Eza bongo te, mutu lero yebi bongo. Oui. Aza bongo. Peut-être mto kile ko changer ka nzambe. Ponga zaki mobulu makasa kinali mobulu makasa, mais mta changer nga lelo nzambe. Kindia kindumba. Nga zaki na maka mobulu, mta changer nga lelo Gabriel na koma pena koma concentrer na l'église, banini eza nzambe mta changer nga parce que nza osenga nzambe ke nzambe bandeko na ba bondela pona nga. Lelo na koma nga ndenge mususu na changer. Comprendre comment il va payer na bota bana et l'autre getan koli. Comprendre? Quand les gens au monde nga boyiti. Ah non so libando monde ngo susu. Faut changer, na changer. Parce que moi papa azo resto. Mabe na nga penza me kam to bongola yango. Mais na nzimite ke mabe na ngele ki bolamu nanga. Oui. Na nzimite. Na bolamu mingi. Ya trop. Na linga pe batu makasi. Oui. Donc ce mabe na ngé commis grave. Oh les lots 8 mois 200 francs 300 francs. Nga na rovanda nanga. Na ebisika nazo lia kakati. Oui. Nazo lia kaka lipa nanga na liaka moi sucré nanga na tongo. Moi nanga senga mbongo na pesier. Moi nini. Nazo vivre kana nazaka ni nazala. Ya Gabi to una shika biso ya biza ko mbele bana. Mibale. Age ba koli. Pourquoi? Nana bana mibale bazadi ya baldit. Baloki ya ba 18 ans. Ah, félicité. Non la guetante. Non té. Bogar. Na Hervé à la France. Et tali bango bazako longola nga balongola te pona famille chrétienne muto longola nga zema zaki te. Na boti bana nga na bonti mwana nga liboso na 16 ans na boti mwana nga mbala na 18 ans na kolina bango. Tu comprends? Basta mobali. Te mibali. Baza ba bogar. Baka de quoi yo. Merci beaucoup pour cette station ni na bato azolanda na. Salut na Jenny Le Makwaru Mamboka. Et salut na maman Edith Klanda Moko, moi sa mundele. Salut na Noëlla Tampo. Salut na papa Blaise, mon producteur, mon grand producteur. Talararayo.
Na pesi bino mbote papa pesi mayangi. Na pesi bino mbote bino surtout bat poto mobimba partout par-ci par-là. On est lingaka moi na Hervé na France na pesi mbote. En tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci na yo Pia Gabi. Na bika tozo après matin na lokoto sola malgré zo kimanga mingi mais na lokoto beta. Kimanine. To beta 4 Gabi. Nyoso yo tuninga na répondre yo. Mais na boy ko kota poto matanga. Ko yaki ningi ça sera lekechu ba lobela nga yo matanga ko kota mama na ko lokoto sola ma 4 Gabi. La bika o sepela to ça lisusu. Merci to linga Kevin et panda lekechu bo sepela kalanga. Na sima kamera bongo Freddy so qui na peso abi si ya Moulek aigle no abi Gastino Mangala depuis Montréal ba 30 juin et ça la wana na peso amote bisiko zali o s'abonner et belé ba na Turquie déjà fin du mois on a rozala na Turquie pour 10 jours na ko sepesa bino ko sepela ngo linganga vous allez toujours connecté na chaîne biso vous allez belé nga pe lingi bino to sepela kaka ninga soki yo si le bia Gabi so bo si la kis na bi oki ba sukola bino ngata no si la te ezali kamango eloko wana komeka te leketu basokola yo esika okoki kotikala wana ntango so balingi basakana baosakana na yo biso toza soka ya nzambe maleme nga na enviaka te moke na okena maleme ti esika nzambe akoki kobenda nga alobi ke mwana oyo kamena délivrer po akota kisi te tu vois. Merci Namino Toulinga Kevin Panda Lekechu. Abonnez-vous. Mais qu'on se artiste, nous savons que vendredi tu rozalana, tu recueillir moko et ça la bien ni comme na mudote problème na mudote azana ba wanzo bano boye mikolo. Bo pisika mambo sokola. À la prochaine. Bye. Oh Dieu vivant. Oh Dieu vivant. Est-ce que vous comprenez pas bon? Aussi si Yahweh, t'es pas bon. C'est canonité, mon fils. Soit tu as nos filles. Ça va Dieu, mais ça va Dieu. Là, on va déjà m'en voir ça. Quand je l'invoque, il m'écoute, il a rempli mon cœur à tel point, je plus de doute. Quand je tombe, que je garde. Yeah, 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 yeah. Commandement que je garde. Yeah, 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 yeah. Ça sont les musiques dans ce cas. J'aime ça au gamin. Au gamin, non. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. C'est bon. Ça va. Oui, vous expliquez. Oh Dieu, mon cœur soupire après toi. Oh Dieu vivant. Salut peuple de Dieu, c'est le groupe Cœur d'adoration. On est en plein studio avec un projet qui arrive pour bientôt, un album. Donc on est là, donc préparez-vous déjà. Si Dieu nous permet déjà d'ici mois d'avril, vous aurez peut-être les clips. On est là à une séance d'écoute, on écoute ce qu'on vient de faire là. C'était la dernière séance pour la prise de voix. Là je vois Théo est là, Agé est là, Maman Ro est là. Bon, les autres ne sont pas là, mais c'est une grande équipe déjà. Et votre frère Freddy aussi est là. Donc, soyez vraiment patient. Votre album arrive. Nzambe Togolonga va. Dieu est bon quand je le vois, il m'écoute, il a rempli mon cœur à tel point, je plus de doute. Quand je tombe, mon Dieu me relève. Juste, peuple de Dieu, on voulait simplement que
de transmettre nos messages importants pour ces moments, vous dire qu'on est vraiment prêt, on est chaud, on travaille sans lâcher, sans se débarrasser de notre énergie. On a vraiment mis cela en disposition pour assez que et permettre Bisoto ça vraiment quelque chose de bon. C'est juste pour ça. Salut peuple de Dieu. Nous sommes toujours là, na kati ya boulot en Manzambe. Car la Bible dit que mais nous sommes là en train de préparer encore la nourriture pour attendre. Nous ne sommes pas pressés. Je sais que vous aussi vous avez pressé, mais je sais que tant que nous sommes convaincus par rapport à ce que nous avons fait. Et je crois à notre Seigneur qu'il va toucher les âmes et il y aura vraiment aussi la délivrance, il y aura aussi plein de choses, la bénédiction, car la Bible dit que vous me servirez et je vous bénirai. Je sais aussi que si le Seigneur entre dans ta vie, c'est là où il y aura une transformation. C'est pour ça qu'on a chanté Mon cœur soupire. Mon cœur soupire, à tout moment j'ai besoin, j'ai soif de mon Dieu, j'ai soif de ce Dieu qui m'a délivré, qui m'a sauvé. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, bonjour tout le monde. Nous sommes là, on travaille pour l'œuvre de Dieu. Et je n'ai pas beaucoup à dire. Donc à bientôt. Merci. Donc tout ça vraiment là au four et moulin. Tout ça bon ça moi il est vraiment pour le peuple de Dieu donc ce qu'on les liloba beaucoup à la sauver donc album oyo beaucoup à la délivrer, beaucoup à la bénir, beaucoup à la guérir parce que le nom de Jésus sauve. Mon cœur soupire et ça parmi l'une des chansons et que possible bino boy basusu ko lukanzambe na profondeur ko désirer nzambe wana parce que sans lui on ne peut rien, sans lui tout ça les côté que Dieu vous bénisse, c'est le couple cœur d'adoration. Oumela Design, une agence audiovisuelle multiservice. Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.